Donc, vraiment, ça a quand même quelque chose. Oh via, oh via, oh via, oh via, oh via, oh via, oh on a cassé. Merci grand. On a cassé. Banzé monsieur Belé au Touimanae. Via, banzé monsieur comme monsieur le Bendé, mais quand on va cassé. Belingo Touimanae. Banzé monsieur Belé. Ben, Mokili et Salama Bongo. Zambé a sali yango bongo. Tokolemba kolela te, tokolemba. Pourquoi Nzambe appelle ça biso miso me atimba ina kati? Poto lela kati. Donc oyake azankumu alanga nzemba munene a travaillé mingi na Zaiko na sepene na moni ba jeune ebele ya génération oya ba orchestre intermédiaire. Na oloba Nzambe ayamba motema na ye alimbisa ye oyo asalaki na mabe na mokili soki aza na bana na kati ya famille bakoyemba bakozwa art oyo azalaki nango e batombola kombo na ye likinga ayaki moyembo monene contribution ye na kati ya Zaiko ezalaki makasi donc nyonso nakolobaka yango wana. Mais souvenir mosala ya kitoko ya sala tant nazo beta na Faubourg aza koyaba dimanche parce qu'après biso bango Zaiko azokamata na kati ya Zaiko wana yazaki na kati ba chanteur ba ebele na Congo awa ngana ali amourir ba chanteur mais nazwaki tante parce que tango akena na poto batikali nonga mingi na poto tango pe na kena poto kutani pete ayo retourner malade on va faire ezaki maître Ben Yamabo, maître Lingos, maître Likinga, maître Joe Foster et maître Divi. Bon, voilà qu'il y a quand même perte de vie. La période 74-74, là où le quarto et Volokwachwampo, Papa Wemba, à l'époque Wemba Dio, Bosi Bosiana, et curieusement, mon idole à moi, c'était Mavuela So, Cheikh Vuelas, parce que c'était un garçon humble. Et il fallait chercher énormément de makasi ya koya koluka kobundisa evoloko na Wemba Zorino Bandebangondi. Et à ce moment-là, on a commencé à chercher qui. Il y a Edonguta aujourd'hui ministre au Congo, proposera Likinga. Et Jossan Lokalongo partiront pour aller à Sololana Likinga jusqu'à ce que Pepe Kale aille au Kamola Bapeti que tout bazar ou Yassima Likinga. Pepe Kale a quitté l'IDV, a levé l'IDV bouillé. Ce qu'on a besoin à Likinga, n'a pas pu s'abinoyer, mais on a Yassima Mukongoté. Et c'est comme ça qu'il a laissé la voie libre à Likinga. Wana tozo kende na ntele, na maki na ntele. Wana isifi lokole suka kotala kaka Wemba Evolo Mavuela Bosi Bosiana na bamasa mosusu balandi bango lokola ba Albert Mbila ba Michel Kabeya bamasepele batarubwanga banyaka bon on azoloba tanke mwana kini no atanke mwana Kasangulu redo bake baye kosala siko symbiose Yo Kalongo na bini baza ba encadrer
ye ya mbuka mashakalo onyo kalongo alongola ki ye na bajek parce que le rôle est professeur dans la danse, il fallait nécessairement Mutumoko à affronter la danse. Alors il fallait, il y a un mouka comme typique, la Claude Lenguilem. Tobimine Sele et voilà les Kinga. La voix rossignole ya likinga abomi ba ténor oyo ba la ligo la bitumba ba la ina mona kadri ya furganya aye bozo sa sikoyo zaiko na style oyo boyomona ki ya ba choqué ya ba elo ya ba beli mashakado ya ba yudasi ya ba eboza donc sikoyo to sali séparation ba grand yanke ba kena côté ya ici lokole bon biso bi tuzala ki ba fa hein pour comprendre ça hein tukikali sikoyo na côté wala mais parmi les autres tukikali ba tumezo kama hiyo kama ba grand yanke hein lokola azoli koko ba chaka no vemba o le témoignage yo sala Rédoyer a écolakisa bango qui boneko qui boliko. Il s'est attaché beaucoup de relations na bakonzaïko. Témoignage za moko. Ndeko na biso ya laliawa aluka toujours bolingo bosangani na kati ya famille. Même je me souviens tant Muka Bachaka no bazi problème na nyoka longo na Josa muta liko keneko kutana na bawe mapona yoka longo. Likinga lukanga kovandisa ye na se ya banquette ya voiture ya Hector de Roma Ferguson. Ina matongi. Tobengi ya muka. Aponte ni ya muka na liloba moko. Aloni nyanya. Place na mesa yawa. Ozo kende pona nini? C'était deux personnes bayaki kobonde la yaya tika na Zaiko. Pepe Félix Manuako na Likinga. Tangu yaya boyi ya tikali mwana bato alelaki. Borotala kaka soki moto na yo akesi kaka bokende. Na wana biso tosutaki Zaiko tokenda yoka lokole. Papeti se fanilo, con eso aquí los
protocole.